Merci fidèles internautes, fidèles abonnés à PV Officiel TV. Merci nako ingela kati na manaka na biso mokolo mwalelo et paye wapi tokolobela importance ya secteur minier à travers ba ressources oyo nzambe atia kati na mboka na biso Congo, notamment le lithium. Bana mboka Congo, bana Filika to pesi bino ba mbote ya ebele pambate bo disposer ba ton na bino pona koyoka mai oyo Tokotali Sabino Natina, il y a secteur minier en République démocratique du Congo. Bon, ça te ébiété. Mboka na biso etondi na nkita kasi le paradoxe ezali to zali na nkita kasi le pays est toujours dans la pauvreté. La population ezali ko bénéficier te na ba ressources o nzambe atia kati na mboka na biso Congo. Alors ba étranger pe ba se laisser faire te ba ye ko investir dans mboka na biso dans plusieurs domaines, ils sont les bienvenus, mais kasi singeli salima dans le respect ya ba loi na ba règle oyo ezali établi na mboka na biso. Alors nous sommes sans pour autant vous informer que na Otuwele na province wana certains sujets chinois bazali en conflit pour une exploitation illicite au bazali kosala ya ba carré minier, notamment na ba site wana où est créé panique pe il y a eu mort d'homme, un Congolais est mort suite na ba affrontement entre la communauté chinoise et la communauté congolaise sur place. C'est suite il y a exploitation illicite, il y a ba carré minier na province ya Otuwele nde incident wana est commis. Mais tout d'abord pour Tito Zongela na manaka mwa bishu ya mokolo mwalelo toko diffuser message lancé il y a appel au bandeko na biso Otuwele batindi na tina ya ko sécuriser population pe gouvernement na biso à travers ministère ya mine pona matali exploitation illicite ya ba sujet étranger pona bakari minier et namboka na biso. Suivons et on se retrouve tout juste après. Ba minéraux ya biso ya Otuwele. Donc ba chinois basala encore na gouverneur abiso malgré président de la république azopesa ordre que te ba chinois tout ba quitter ba territoire ya RDC, mais awa toujours na Otuwele bazali ebele koleka ba koti zamba nyonso selo ba encore basala kino ba gouverneur sikoyo population excès ya komona que te akomi mal à l'aise akota awa luka pikola oro ba soda na ba chinois ba bengani bango bakili bakoti boye ba chinois na ba soda ba bengani bango nde ba yaki na kanda basimbi ba arme civile ya 00 wana ba betaki contre ba soda ba betaki masasi na bango balandi pe chinois beti masasi akufaki teme azaki alagoni mais 3 soldats kufa sur place. Nde après wana bakangi ba civile yango na pomula na photo wana ba civile oyo ba utaki kosala ko révolter pour makambo ya zamba na bango na ba chimoko ba chinois nde gouverneur pesa tolérance ba exploiter mboka sans encore la population a tout ça coloniser toujours bota la biso malamu na province ya Otuwele oyo salemi tout précisément na Moku. Des retours sur ce plateau Toebiete. Sujet congolais moko auti kokufa pour une exploitation illicite. Il y a bakari minier nabiso par ba chinois. Tozali en direct sur un PV officiel TV. To betali solo ya minerai, to betali solo ya secteur minier mokolo mwalelo. Alors bandeko balandi totali sans le savoir que République démocratique du Congo est un scandale géologique, tout à l'heure regorgé dans 52 tables, il y a matière, dans 52 matières, il y a table de Mendeleev, tout à l'heure regorgé presque la totalité de matières. Mais ni les que ça a été, Mboka na biso Congo tout en incapacité, il y a qu'à transformer à l'état brut la matière na biso de manière il y a qu'à propulser marché, il y a croissance économique pour être faciliter accès na ba matière wana na ba population na biso. Alors le défi a été lancé na ba autorité mboka na biso outa tozwa ki présidence en exercice ya Union africaine, tozwa ki présidence ya CEAC communauté d'État de l'Afrique de l'Est LP Lelo, tozwi présidence ya SADC Oyo.
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République Azali Bongo Ko Kamba. Alors le thème retenu, il y a présidence en exercice, il y a RDC na SADC Azali ko promouvoir l'industrialisation, c'est-à-dire ko lamba ba matière nabicho à travers la valorisation de minerais, ko tia nkita nabicho en avant-plan, ko tia manso ezali minerais nabicho liboso poate et que la richesse et que la mbongwana au bénéfice de la population nabicho. Alors, le République démocratique du Congo, ils ont mis dans la matière nyonso, il y a motuya, lokola, coltan, cobalt, or, cuivre, diamant, platine, uranium, topé, lithium. La matière oyo, ils sont indispensables pour la survie, il y a humanité, pour survie, il y a nouvelles technologies. Kasi, totali, na incapacité à transformer en go, moyennant main-d'œuvre et intelligence locale, na antela échange de technologie oyo, vous allez de plus en plus confronté dans le monde extérieur. Alors vous êtes sans le rappeler, vous êtes sans le savoir que depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, les sols et les sous-sols, il y a mboka na biso Congo et longwaki na maboko ya bampaya, pe ezongaki na maboko mwa biso. Alors devoir ya ko exploiter, pe ya ko explorer panoplie ya ba richesse na biso et pe sameli biso naino ba congolais yambo ete ba sujet étranger baya ko investir na secteur minier na mboka na biso. Alors to connaître ba problème sur Maïmatali ba plateforme juridique où ils allaient régir exploitation ya ba carré midi na mboka na biso, notamment avec l'homme d'affaires israélien Dan Gettler oyo a bandaki ko disposer to ko posséder plus de 10 carrés miniers aux Zalaki na sol de Naé kasi à travers code minier aux Zalaki promulgué na gouvernement et président honoraire Joseph Kabila Kabange p Nanzela il y a processus il y a réappropriation il y a ba carré minier na biso to ba titre foncier na biso oyo président de la République actuelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a menaki de RDC bakinako récupérer quelques carrés miniers au Ezalaki na maboko ya Dan Gettler. Alors, mboka na biso durant 80 ans ezalaki victime ya exploitation illicite par la Belgique ya ba minerai na biso o esalaki ete mboka lokola Hollande, mboka lokola Luxembourg, mboka lokola Belgique etongama na matière oyo utaki na République démocratique du Congo. Lelo or ezali exporté à l'état brut na ba pays étranger ezali ko kela ba montre to ba chaînette oyo bazoya ko côté que la biso ngo ba congolais doublement le prix ya exportation nango à l'état brut. Lolenge moko pe na argent pur to pe bronze o bazali ko sala ba médaille o bazali ko salela ba chaînette ba bijoux ezali ko longwa à l'état brut na mboka na biso Congo pour subir transformation na ba usine ya luxure to pe ya luxure ya bamboka ya bapaya ezali kozongela biso yango kotekama na baprix moko exorbitant na marché ya bijouterie to pe na marché technologique ya mboka na biso au Congo. Lolenge moko mpe na Cameroun ezali na nsima na ngai ezali kosalema na matière oyo ezokouta na mboka na biso Congo kasi biso moko à travers main d'œuvre na biso à travers classe intellectuelle na biso ezali incapable ya ko transformer de manière locale bah, produit nabicho. Alors le Tokobeta Lisolo, il y a une de matière, oh il va bengi lithium, matière wana, il est indispensable dans la transition énergétique, c'est-à-dire il y a matière où il y a ko sala été, maso mazali ko kelama, ezala ko polluer mon pied, topé ko polluer presque pas atmosphère nabiso. Ban soto ebi été, ba moteur ya ba combustion ezali ko sala na carburant topé na ba essence ezali ko dégager ba gaz à effet de serre ezali ko sala été et bebisa atmosphère na biso et réchauffer climat et sala été ba hausse ya ba température ezala enregistré na ba mboka ebele na mokili faute ya ba biodiversité. Alors pona une planète propre, pona une planète oyo ezali ko produire moins de gaz à effet de serre, il fallait recommander d'utiliser l'énergie renouvelable.
énergie renouvelable ezali énergie oyo ezali ko polluer de moins en moins environnement na biso lokola énergie géothermique lokola énergie éolienne lokola énergie solaire topé lokola voiture oyo ezali ko dégager gaz à effet de serre c'est-à-dire milinga kasi voiture ezali ko salema na batterie électrique. Alors la plus grande usine automobile mondiale Tesla spécialiste dans la conception de la voiture électrique et ezali ko dépendre à 80% na importation topé exportation ya matière wabengi lithium. Lithium ezali nini to kolanda na élément oyo sima tozonga topesa explication na maimatali minerai o wabengi lithium. La République démocratique du Congo est au cœur de la transition énergétique. Le pays est plébiscité avec son potentiel immense de plus d'une centaine de millions de tonnes inexploitées de lithium, des roches dures localisées dans la province du Tanganyika, dans les kilomètres de sa frontière maritime avec la Tanzanie et terrestre avec la Zambie. Le lithium est un métal alcalin considéré comme le plus léger de tous les métaux. Avec comme élément de symbole Li, il occupe le numéro atomique 3 et a une masse d'atomes de 6,941. Cette matière qui tient en liste la planète du fait d'être indispensable dans la fabrication des batteries des voitures électriques constitue un aspect déterminant dans l'exploitation des énergies renouvelables. Cela pour favoriser ces minerais dans la production d'une chaîne de valeur régionale pour créer une croissance économique inclusive et résiliente. Telle a été la thématique retenue lors de travaux de la 42e session ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la SADC. Considérée comme pays solution dans les changements climatiques en cours, la République démocratique du Congo se révèle comme un remède face à ces fléaux. Dès lors, quoi de plus normal que les chefs de l'État et président en exercice de la SADC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'investissent à fond dans la définition des aspects techniques, juridiques et financiers devant garantir l'implantation de l'industrie du lithium sur ces territoires. D'où l'impératif pour la République démocratique du Congo est de sortir son joker pour en tirer profit dans cette nouvelle architecture planétaire en pleine expansion. Pour la petite histoire, ces minerais sont utilisés dans la fabrication des différents types de verres, des céramiques, des graisses lubrifiantes, des caoutchoucs, des mots ainsi que d'aluminium de première fusion. De retour sur ces plateaux, nas bandje te bauti kolanda importance ya matière o babengi lithium oyo ebimaka na partie frontalière na biso na mboka Zambie na mboka Tanzanie oyo tozali na plus d'une centaine de milliers de tonnes inexploitées ya matière o babengi lithium pambate yango nde edaka mokili na fabrication ya ba verre et ya ba céramique ya ba huile lubrifiante ya ba émo ya ba caoutchouc topé na ba matière ozali ko sala ba pile ozali ko sala ba batterie ozali ko sala voire même tout ce qui est pliable parce que ozali l'un des métaux les plus légers, l'un des métaux alcalins les plus légers de la planète et ezali minerai oyo ezali indispensable na transition énergétique. Lelo mokili et tchemish na la République démocratique du Congo, pambate c'est le pays au centre de tous les enjeux. Alors, nini bicho population topé ba habitant ya République démocratique du Congo toko ko bénéficier na nkita on zamba cha kati na biso toko bénéficier na soki to tie makoki na gouvernement na ministère ya ministère ya recherche scientifique pour former de plus en plus de techniciens dans le domaine ya polytechnique dans le domaine ya recherche et innovation pour être créer richesse oyo nanu to exploiter na mboka na biso Congo. Alors l'appel est lancé à vous étudiants tout à la kaka droit sciences politiques médecine kaka tout à la paix le domaine de la technique pambaté la technologie est au centre de tous les enjeux lélo. Échange technologique autoaliko sala autoaliko rencontrer à l'échelle internationale des aliko pesa biso autonomie pour être dans la capacité ya ko transformer de manière locale pour na ko créer chaîne de valeur moko na exploitation topé fabrication il y a une batterie de voitures électriques. La République démocratique du Congo récemment a aussi signé un accord na Zambie pour la implantation dans la province de Okatanga, précisément dans Lubumbashi. Il y a usine, il y a création, topé à conception et la batterie et la voiture électrique. Le milliardaire, tout l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, au Azali patron, il y a usine, il y a automobile Tesla, a dépendaka presque à 80%. Il y a ressources
ya lithium oyo eutaka na République démocratique du Congo. Boni boni batu mususu bakoma riche. Boni boni bamboka mususu ezwa mpifo. Boni boni ba investisseurs privés étrangers bazwa mpifo na matière ozali ko bima na mboka na biso Congo. Alors c'est cette interpellation totali ko sala na ministère de recherche scientifique, na ministère ya industrie, na ministère ya mine, na ba autorité ya mboka pour apesa biso capacité na ko déterminer ba aspect juridique, ba aspect financier et technique o ko sala été ba jeunes entrepreneurs congolais ba investir pe na domaine ya transformation locale ya ba minerai na bicho. Ba jeunes universitaires ba ko se lancer na recherche, ba ezala na capacité ya ko innover à travers échange technologique pour être to comme la capacité à créer pe ya ko inventer au lieu to importa kakaka manse eutaka libanda. Alors c'est cet appel qui est lancé pour nous décourager tous les exploitants de manière illicite des ressources nabicho tels que le cas les confirmé na province ya Otuwele selon message autodiffusé kati na manaka na biso mokolo molelo. Bo s'abonner massivement na émission na bino to beta lisolo na MPV officiel TV ngai Axel Kayongo présentateur ya tranche ya mokolo molelo to sololi na tina ya ressources minières oyo to bengi matière to pe lithium aux alliés indispensables na création, topé na conception, il y a la batterie des voitures électriques, il y a la batterie de téléphone, na ba pile rechargeable, ezali indispensable na fabrication, il y a la verre, il y a la céramique, il y a la graisse lubrifiante, né ezali au centre de tous les enjeux na amokili na ngonga oyo. Alors, tokoki kotala te bandeko, ba chinois, ba américains, ba israéliens, ba zo monopole. Il y a marché, il y a industrialisation au détriment de la population congolaise. Ils ont un talent, ils ont un cerveau, ils ont impulsé le secteur, il y a transformation locale, il y a minerai na bicho. Alors, l'un des thèmes oyo communauté de développement des pays de l'Afrique australe, SADC en sigle, et Zouaki comme option, il y a investir, soutenir les banson oyo bazali ko se lancer na production de manière locale. Il y a une industrie pour créer une chaîne de valeur régionale oyo ko sala été mai otoko lamba na Congo était comme na mboka bapaya. Boni boni to importer sardine euta na Maroc, boni boni to importer ba batterie ba voiture ezoko en Allemagne, boni boni to importer voire même l'osso to liaka euta na Chine. Biso pe toza na capacité ya ko transformer ba minerai na biso pa baten kita nzambe apesaki biso na tina po ete to salela yango. Alors le sol et le sous-sol ya Congo nous appartient désormais. Tomi pesa na recherche, tomi pesa na implantation ya industrie ya lithium po ete to développer oyo to zangaki. Alors bino bandeko balandi o bolandi biso de partout. Na France, na Belgique, na République démocratique du Congo, bolandi biso na ba coin les plus reculés, et République démocratique du Congo, bozala désespérité malgré le fait que nanu to vandisi technologie yako transformer la matière na biso na noté kasi gouvernement na ba jeunes entrepreneurs oyo ba se lancer na domaine wana bazali prêt yako affronter des défis wana yako transformer de manière locale ba matière première na biso. Alors ezalaki lisolo oto sololi kati na manaka na biso mokolo molelo na tina yako lakisa une valeur topé nkita ya mboka na biso Congo à travers ba minerai na biso notamment les lithium. Quant à moi tokutani na manaka oyo ezali koya toujours bo s'abonner massivement na MPV officiel TV manaka na bino mokolo na mokolo tobeta lisolo nango et kozanga te kozongela lisusu numéro oyo na ba prochaine édition na bicho. Merci.